Mbote balandi nyonso émission Moseka Malheur moderne toyambi mopai ya sika donc toloba molakisi ya sika ndeko na biso Nelly afandi na Angola. Nelly aza passionné vraiment ya pâtisserie kuna pe ntango ake Angola découvrir babolo ya motindo na motindo yango wana nalingai boyamba Nelly na esengo akobanda lelo na gâteau na ya liboso mais na mikolo koya akopropose biso pe ba recette mosusu ata pe ba recette oyo eza nango ba gâteau te donc toyambi mama Nelly. Bote mingi bandeko ya balandi émission Moseka lelo tokosala gâteau na biso au chocolat. Pona yango tozalaki na besoin ya 125 g ya farine, 90 g ya sucre, 60 g ya cacao, 20 centilitres ya lait, 100 g ya beurre to rendre yango tochango na moto pe lemba et puis to séparer jaune d'œuf na blanc d'œuf na biso. Moule na biso yango eza déjà prêt. Four na biso pe eza déjà préchauffé donc eza déjà ya ko brancher zo déjà moto. Eza blanc d'œuf na biso to battre yango en mèche de to le baka donc yango est formé bic na suka to battre yango na libandeli to battre yango na pincée de sel et puis to tango un peu de sucre ezala ferme donc to battre yango ezala ferme so baloli sani ekoya te. Donc, na kati ya bol na biso toko battre manteca, beurre na biso fondu, jaune d'œuf na sucre na biso. Donc, na préféré ki na battre liboso blanc d'œuf parce que blanc d'œuf aza moins sensible à linga penza ba mélange te. D'où ceux qui ont bandé le sale et la jaune d'œuf. Donc, ceux qui n'a simulé mettre blanc d'œuf, vous a obligé. Il y a qu'on nettoyer vraiment bien, mais ngai bon, comme na bandi na ngana oyo ya ngwana na osala yango kaka boye. Donc résultat tozwi yango oyo naye kobakisa lait na ngai natie lokwa moitié ya verre donc 200 ml natie na lokola 100 et puis na kobaka et puis on va ici deuxième moitié na ngai betikalaki sikoyo na ekotia farine faut qu'on sale un peu attention sur la farine. On a maman ko balola bongo te parce que ezalaka un peu volatile. On a ko salisa. Et puis na ekozwa cacao na ngai. Voilà. Na bakisi yango pe
Donc, le bail pour la farine est un peu volatile, donc il faut qu'on sale un peu attention. De peur que poussière nyonso et matalikolo. Ceux qui ont une spatule, au coquille que ça il a fait en haut. Voilà. Donc il faut que vous ayez l'habitude ya kolongolaka ba excès po ekangami na ba paroi po ekota na kati. Chocolat nanga est un peu amer ndambu, donc les a sucré te. Yango wana azaki na besoin de quantité wana. Donc ceux qui osent la jaune esprit, il faut koyeba ko doser parce que ce côté sucre les belé, gâteau na yo ekozala un peu très sucré. Voilà. Mélange nanga déjà. Isa prêt. Avant tout juste ya kotia blanc d'œuf na biso na koya kotia pincée ya mokie kaka ya levure. Voilà. Donc levure na biso vu que eza nango il y a mokie, donc juste mokie boye et suffire déjà. Voilà. Puis on va battre encore une fois vu qu'on a fait déjà levure. Il faut tout mélanger, c'est tout. Voilà. Donc, awa, on a utilisé cuillère en bois pour na koya kotia blanc d'œuf na ngai nyonso. Ça, non, ça est la sauce ninité. Donc, il faut bien mélanger. Voilà, pâte na biso est comme prêt. Chance qu'on a moule. Voilà. Donc ce qui est comme un moment oyo et donc il est la four comme moule nanga eza nango ya mokie. Donc plus ou moins 30 minutes, 25 à 30, il n'a aucun déco vérifier.
Merci mingi bandeko balandi. Bouti kolanda penza. Gâteau na biso au chocolat. Donc ils ont un simple, ben ingrédients pesawana. En tout cas tous un peu na moi attention mingi tant tout ça là ba gâteau na biso po ezate gâteau na ngebimi kilo makasi ebimi boete donc to respecter penza ba quantité tous ala en habitude ya robomba ka ba po ya ba manteka ba po tous ala ndaku po mbala sima so olingi osala omoni eza pena na ba mesure te balance te ozana facilité ya koyeba kosalela wana et puis toyebaka toujours kotalaka na internet produit boye poids nango ekozala boye par rapport eloko ya mesure oyo oza nango. Então minha família angolana, boa noite, bom dia, onde que você seja, se encontra nesse momento. Esse vídeo acabamos de fazer era bolo de chocolate, bem simples, bem fácil. Onde que você seja, eu sou a vossa irmã Nelly, aqui em Saurimo, em Angola. Muito obrigada por assistir. Tenta de fazer bolo. Epa, não é todo só passar na pastelaria para nos fazer, para encomendar. Com forno em casa, material e produto, podemos fazer. Beijo para vocês todos. Alinhi Binoming. Isso va me caca. Ce que me quitte va comer que la yo. Va me caca. Merci hein. Je vous aime. Toloba te. Biso toloba te. Awa, ba me kaka. Ba me kaka. Chou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka, meka oyeba. Vous en avez marre d'envoyer de l'argent vers votre famille en Afrique et qui n'est toujours pas utilisé à bon escient? Comment supprimer la frustration et la peur au ventre qui hantent les esprits de la diaspora lors d'envoi d'argent vers l'Afrique en se disant « Est-ce que l'argent envoyé à ma famille va-t-il être dépensé à bon escient ?» La réponse est toute trouvée avec l'application Monfa qui vous permet d'envoyer la nourriture à la place d'argent et qui sera livrée directement à votre famille au pays en Afrique. Comment faire? Tapez appmonfa.com sur un moteur de recherche comme Google et ça y est, vous êtes dans l'application. Cliquez ensuite sur une des 3 catégories suivantes: supermarché, boutique ou restaurant. Choisissez alors votre pays et la ville, exemple RD Congo et Kinshasa. Voilà, vous y êtes, vous pouvez choisir le magasin et commencer vos achats. La marchandise sera livrée à votre bénéficiaire sous 48 heures, sauf si c'est une commande pour le restaurant qui, elle, sera livrée le même jour. appmonfa.com, la solution à vos problèmes d'envoi d'argent vers l'Afrique.
Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui passe l'émission Monseka de Malewa moderne.